site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Yena ma César Mati Claire mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari Ide Kongolegi Balisa mwana Bokatimbile Kongole Mabosaka Balisa mwana Bokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole Mabosaka Mayebo Loso Boye Playe Baba Mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Misi la sex. Alors nous sommes AG Normand d'Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. BCDG Normandie Export. Olingi voiture de l'Afrique et des ponts canaires. Mituka ezokoma na Afrique nyonso ezala ba carton nyonso na ba conteneur talaka na minito yo eza grand mangoko 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand.d'export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. boya bandeko tosali yango ya biso moko bala mboka eza ya biso moko. Voilà, bonjour à vous tous qui nous suivez, nos chers fidèles internautes du site www.Congo Elengi avec Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, bien sûr que cette émission a été toujours conçue par vous, une émission de chroniques musicales, une émission qui ne cesse pas toujours à vous donner l'information précise et fraîche sur vos artistes en général. Je me permets comme ça de vous demander d'être branché fidèle sur www.Congo Elengi avec moi-même Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Balobi babo ya basambo na bango to fula et to continuer toujours à fula. Voilà, cette fois-ci nous aurons comme ça recevoir un jeune artiste, comédien qui aujourd'hui il s'est évolué lui-même. Il est devenu président de éviter à Outiwapi, à Bimela Wapi, mais tant soit peu dans cette émission Jardin des Stars, nous et vous, Touré Bango, ensemble. Le temps pour moi de dire un grand merci à tous mes vrais du côté de l'Angola. Je vois Bandeko Bazaebele vraiment, Rigo Matoumuna, sans oublier na Ale Django, le roi de Chicago. Encore une fois Nazola de la Cruz, là nous sommes toujours en Suisse. Je me permets comme ça de dire un grand merci à Bernard Cavalli en France, sans oublier à Fernando Tembo, l'homme valable, autrement dit, Motomoko bien, un clé d'elle spécial à Loris, la Congolaise Malolo. Moi, ça sera toujours na gaz na vitesse. Comme je vous avais dit, c'est un jeune artiste bourré de talent ici à Kinshasa. Mais aujourd'hui, à se plonger à ce juger bon à ça, le groupe naïe, mouvement naïe,
le lot a Bibengi président. Bon, on ne sait jamais. Ceux qui ont évolué comment. Toye Bakaka. Bonjour Isma. Bonjour Mike Lokamba. Balobio. Non. Congo e Congo e Congo dieto bamut o Congo dieto ya Mike Lokamba Congo dieto bamut o Congo dieto ya Ismael o Congo dieto ya Cedric Mbongo Congo dieto ya Fonde Kabeya. Merci. Voilà. Toki d'abord crie à Congo avant de tout côté dans ma solo. Là où yembi yango ezo le belabisoni. Nzembo ya Congo. Ya on a expliqué. N'expliquer ton Toussaint, na ton Jacob. Parce que tant tout ça va chanter yo. Ba on va là té. Ton Toussaint, na ton Jacob, na ton Freddy. Donc bana poto somme to lo bara trop. Ba kombo yango na pesi bino. Et ngajé kanga donc ton Toussaint, ton Jacob. Ton nani yo. Nous on repé ça kombo ça n'engage que bango. Tant tout ça la rango ba on va za la té. Et puis na Léon expliquer bana poto vrai face nanga Ismaël. Oui. Donc poto yebi. C'est plutôt le baba première fille à Saïsaï. Non, c'est là la question. Je pense que Belé Bazotala en ce moment. Bazotala Isma. Donc, à part Isma, comment Hoffman. Hoffman. Ils ont abandonné Belé et Baébélé au Kuna Poto. Ils ont abandonné Moussous Bazomopéga à travers cette émission Jardin des Stars. Alors, aujourd'hui, nous avons un message pour Yambabatu, Nambio. Isma ou Utawap, Bimela Wap. Parce que dans la ndeko belé ba yebi que Utela côté Moroboy, oh je ne peux pas même citer ba comme na bango ah parce que na lembi déjà au fou la bango donc il va continuer toujours bon. Utela ngai na utana palin. Na utana palin na kina groupe moi quartier ba kala vraiment comme on a banga na l'époque kala banga lui na ba 99 donc 99 na banga lwa groupe moi quartier donc na biso ekenda puis par après na 2003 début 2003 tant ça c'est à lobby alongwe pas ka diombo ka bona V12 abe menazo recruter batu 2003 parce que belé ba aba lobaka mais ba pesa ba directif non loba leloté donc tant ça lobby a recruter batu wana ba biso toye ba Ismaël donc na yako tout trop jeune même na kuta ça ina palais yo po yo sa théâtre ngabi 8 presse na pour anine ngabeze lo moko na lingango trop tellement yango na yo sa musala afsinga c'est bon kokota ya $5 ça demande d'emploi na yo na CV parce que sera na ebenon te na ça le CV laxinine na kei pas masalanga mo be kinkani pito kinkani na bien en France ça doit causer l'andango vraiment en tout cas na de cœur na yo parce que ngana bosana ka surxté le Camboza ba source comme ça na tangi muto ta depuis 2003 na kenda chez to vandi après ça nga bulini ba ça demande d'emploi to luki vene mo be na bosani kombo a aider biso c'est comme tant CV ah autant étude faite na yo na lobi nyonso après tout nanga état civil nonine mais civil na soldat na civil non état civil aux mariés ou célibataire ngabité na célibataire na nango na opesa en 2003 s'il vous plaît na pesi yango c'est singa non otuap ne c'est non na mona malueka abia tel mais loin ko pesa sumbongo ya recrutement te banda boulot mais ko banda boulot na pesi coup de chapeau sur le na zaboé et grâce à ba président Ginola Soso Pembe ba grâce à papa Kaloui parce que bango nde ba formanga na za école na bango. Et puis ça liké na testé nguta plus de 250 personnes oti lelo ba coupe le ngwaranango et sala elo ko wana te na ye na joie te wa kuna tete yegi mo coupe en tanga ki ton bete na butu
totie bamunda mo benga munda bikidaka pema o bamema tekana bawenze batia baminda wana so ba contrôler l'expression te position scénique te des personnes et leur te na yebité mais ça tuninga yo ba ko yebité au sala pété ça ne lo mo boyenan to pesanga li solo mo boy s'il vous plaît 2003 ce qui mamo na lo ba muto compte dirango na minute oyo eza président Ginola toza pakaloui toza masalanga orlingoma bango misatu parce que génération nanga nyonso wana parce que nga la première fils non que na ba détail pourquoi na mi benga première fils na minute ezali que abete nga li solo na temi boye devant foule moi rapide parce que ma solo est belé ouais na temi devant foule na bedi sona bino mon un système ezaka na kina tout ekaka ba parcelle so ba teki par exemple l'avenue effervescent numéro 20 taba oteka ndamone komi bis voilà ce que père moko a na moyen na poto le gars va masalanga Patrick Kabangu na Suisse nenga umeli na poto boye atini ce que mukana na kin mukana atindaki apesi ba directive qui alongwe de na venir azalaki a comme de na 20 bis ce que père répéter mutu tout le monde ka 20 bis c'est péter mutu na ko gérer bis so ndenge nini na ko nazala mutu te boy avec matuna mboka Philippe, Osalini, tika kuna bilanga. Yaka na kisha samo na total ango déjà ya apparemment au matin. Na sala wana garçon oyaka opesa otanga lettre suka. Na kana trop jeune série wana. Ba no Freddy bazalate. Ba no Toussaint bazalate. Bazalate série wana. Na trop jeune. Idée na nga na pesa yango. To sala yango to sala pe gag na ngo mutapoza ngo alpha mon flip. Ngai série wana na pesa ngo ten expliquer on a testé na nga betenga maboko c'est le bino Gino labo encadré Pecho azana à venir série wana déplacement me bandaki voilà ndenge makambe bandaki et ça la bino comment parce que tout le monde aujourd'hui s'est fait appeler naza moi na fiston sai mais par contre total na ba vidéo boye ata moko salate ouais. Ça la bino comment bozo wele la ngai papa na ngai fiston sai nga fiston sai ok biso fiston sai biso ba journaliste boeto yebi que fiston par exemple bateau ba travailler na bango ba Ginola ba pululu bandeko belé et ça la bino comment bandeko ba wele la bon Ginola za mona saité parce que Ginola nga na obenge papa li non pas moi na sai mais quand même to monier et pas sai na moment mon belé ouais nga na ya pas sai na début 2003 premier film na tourné kenda poto maître nyama deuxième film nanga toye sala Jésus de Mbandaka au bas Congo. Troisième film nanga toye au sala Mamicho na jouer na cabine. Na tango ba o nga na sala na poto ba vérifier ba pesi na opesa bango ba omo na ngai. Et puis quatrième cinquième film nanga na sala na ndé toye sala Kunzilele. Kunzilele Bololé ouais. Sixième film nanga na toye sala to sala Masirika. Abo pikiliki voilà na joué étudiant moi ça moi la masirika c'est s'appelle nga mai ça veut dire na pesa yo o eza na sala na rolo batina ka na vandi bono loba nga na moi na et puis pourquoi la est-ce qu'on a bateau ba loba ouais mais pourquoi bien un peu mon fils parce que na vande pas ça c'est a boko langa chez comprend na tongo pena ba pesa nga lipa na midi na lelo so na soir na le fufu donc moi ça il y a parlé maman verongi ba ayebinga bien. Donc ça est à la libre à l'amour qui se tourne bas garçon au bureau noir là-bas Hoffman. Mais monsieur Soba Keboé, non yo à l'époque nini. Yo ça nini. Ba ça que ba milingi sandé. Comprendre ba milingi papa rappeler papa nazalaka, je vais rappeler ce moro boy mais na attend rappeler ça parce que na vanda moment tout passer na ça papa na ça 5 ans. Monsieur ba ça ka ba demo ba longwe. Yebsanga heureusement que tu ba na ba mukele lo ba muké. Déjà, na longwa musala mercredi, l'autre va jeudi. Na longwa mercredi, na une répétition lundi, na répété mercredi, l'autre yeboé. Ndamundé ba yo. Donc voilà. Tozonga wana rapide. Isma off au longwe pa fiston sai. Oui. Après fiston sai groupe ni pena o simba kiyo. Il pèse moins visibilité wana ba découvrir na poto. Donc, dans la longue et pas ça,
na salle groupe nanga comme on a génération surprise on va 2008 na leader akala et puis on a mikolo yo chef oui c'est là peu internet est en vitesse boité il y a même un chef coutumier parce que chef coutumier il y a Kalazala raté mais président Kalazala bandana eloko wana nga pela na mwa musongi bandana eloko wana obini nabi ya on a mis bien un chef coutumier parce que chef coutumier Kalazala azala raté mais président Kalazali parce que président Mandé Silaka il n'a yo kate chef coutumier Mandé Sil balongoli amo que soit akufi ba koyebisa yo to sambela ba ancêtre na biso bango yoyo mais on va te que to sambela président biso akala yango yo et ba président bazé belé ba président bazé belé ya na lobby naza kunate parce que même ba ki président parce que papa nanga moko c'est ça président donc est-ce que moi on a chef coutumier Rankine on a évité ce Osuka wapi. Mais là rankine c'est la vérité. Voilà, Isma. Ouais, le Kamba, l'archevêque. Toka taka na mkuse ya. Oui. Oti kolongwa, ozali na groupe moko boye. Oti kolongwa na groupe ni. Ouais, kuna ezara pété ki na lo bana la clair. Ba recrutant té. Ba recrutant té. Mais pesa kombo ya ozaki wa. Non bana yo za. Oui, na za l'aise. Natiki nanga be kuna natiki ba Decos Gabana natiki ba blanchi je t'aime natiki ba mabalu ba Giro Kefe be natiki ba ngokuna ba tunanga palais donc tangu est arrivé que na longue passai na saki groupe nanga 2008 na sala déjà akala isali que Jomo ba esukanga bala ne groupe ekufa na zui Moussa na Barcelone de la place ngina na Moussa nanga. Et après tout sauter rapide et après na kutana masa nanga beta bale cousin beta bale okutana cousin cousin beta bale les cousins singa na sali yo apparemment bon beta bale ou comment tika théâtre na sata sport moté bon kutana cousin de on beta nga siko betinga to lembi bon kutana cousin ndeni ouais cousin seko ballon frère na ngai tanga sali groupe na ye nani Papi Kader. Ok, c'est bon. Elle ne salue pas passant. Tant que c'est le groupe naïf, plus que vainqueur, on a zalaté. À ça, il y a des Koufi. Avec le relevant après, il y a sali, il y a mis balé. Maintenant, il y a qui n'a outil mimosa, tu as besoin de se belé, moi, quand on a les cas, na moni na terrain beta balé. La fin des coups, tu as réchauffé à moninga. Ah, frère, na sali plan, et c'est vraiment. Oh, tu as un coup de pouce. Tu as réussi à m'abeler ton boulot. Joueur à Sali. Oui, à Sali mouvement. Avec ta balle, il m'a cassé. Avec ta balle, il m'a cassé vraiment. On est arrivé que dans un Sali groupe, ah, c'est bon, le roi me connaît parce que de mon côté, Naoya, tout Kembi Sabor. Na côté petit, dans un café, soda, on a bien petit. Na coutier, na au moins répétition, on est intéressé. C'est bon. Tout cette énergie, tout multiplie plus d'énergie. Tant mon énergie, c'est dans mon énergie. C'est liquide, toute cette énergie, tout ce coup de pouce. Bon, quel bosso. Reconnaissance candé, ils ont moins dans mon sous. Plein quel bosso. Maintenant, c'est ça qui rend long été. Dans le but qui est long la plus que vainqueur té. Dans la perte a plus que vainqueur té. Ça veut dire ngana frère nanga na problème palais avec non cousin ya vanda chenga le cousin problème ndaku vanda chengai jusqu'à ce que ozo palais na yo die parce que c'est lui qui na zui ndako kufutela te na sombinde so na zui ba na ngai to vanda na bango est-ce que ça m'a fait donc est-ce il y a que na zui ndaku na sombi comprends na sombi ndaku nanga je le dis ya en tout cas quand tenir boy nous avons payé palais. Le on a payé palais. Na qui pena so ba na ngai bana kitoko vraiment. S'il vous plaît, tika oko sabiso. Biso babisi biso ke Ismaël ba bengani. OK, nani mouvement wana, groupe wana, troupe théâtrale wana ba bengani Isma. Ba bengani parce que c'est dans ça. Ouais. Puis linga kolinga bana na kati ya groupe ouais okomaki tutu
na ba manifestation mo les cas qui ko bunda par-ci par-là nde esali ke ba bengana ba chompanzi ezate ki yo senga yige no olongo balobi babengani ngai balobi babengani nga or bato babengana yo yebi bango Mike nazongi nasali premier mission na nga pa na yo parce que yo nde source nga la renga na vie na nga te ndenge bango pe basalaka émission première fois nanga ndenge basalaka te ndenge tosalaka na yo ndenge tosalaka na yo yango esalaka ki le pepesi mabala ça n'engage que bango là je sais pas yo bangaka là je sais pas yo bangaka na banga nani omo banga ngai na banga kaka l'état na biso na Nzambe donc na banga nani na yebi bango na bango te ngaza a on a lobela les amis de l'artiste comprendre naza pona lobela les ba pe côté parcours na yo so ba bengana ki yo na mouvement wana to bomba na muto so na biso Mike na dépenser ba 85% énergie na plan wana oboya parce que baza ba yebi vele biso kala mbinza ba yebi na luka bongo ti ba désert pour nous sentir bon to leka ya yo sola bien le roi yo sola bien na bato en tout cas ça biso fort so la biso est miko na mo sola na Soudaf Masananga c'est truc mbongo manager le plus intelligent na yebi ke ba fait chez yebi makamingité Arnaud Ndumba na kata Soudaf wana na yebi ke ma moto vanda déjà en Soudaf parce que et ça la maté moto ba bengani est-ce que vous avez la santé qui te va ça arrive mais et comme on a niveau que non en fait contre pour oui mais en fait na comprenez le mot l'entreprise na kala complexe ne les cas moins mingi complexe oui les cas moins mingi d'infériorité parce que Ismaël a sola bien mon Ismaël a sola très bien quand on va bon de vidéo émission tu vas te bailler bière non mais ça t'es ngana danger et bien tu es l'hôtel ça veut dire na beta ba rozoa mutape sanga ngote na sa ba ya bébé na kinya yukanga ka mutape sanga ngote à comprendre eza nini eza ngai nde na lemaki humiliation nde na jugé bon ya ko quitter et puis to vanda ki boye comme to vanda ki boye ko nani quoi abenga on ko comité to s'expliquer eza ki kutunga nde na kabana OK il paraît-il nengo lobi tant to vandi ngana ba mela maloba te que ba bengana ndenge ba lobi bon ngana yebi nga so na frère nanga papa quand ni ya boye ngai Ismaël na quitté après singa succès ndenge lobama après singa succès so na bagi bouloté na succès na non parce que so ya singa succès so qui a formé nga parce que paka lobe roloba nini djino la roloba nini ça y est moi roloba nini a roloba nini ça veut dire qu'on a reconnaissant plus que vainqueur quand on est bien fort on a moko il y a na sola bien na maman grâce na Afrique du Sud dina sola bien maman ça Patrick Kabango dina sola bien dina sola bien na batu na nganyo so bana poto na monde ba Lara Odimba est-ce quelqu'un na yo mikolo Lara Odimba dina sola bien na batu tout na suis pas là comprends na suis pas là. Laissez-moi de vous dire que d'abord merci na Florian Miokono na Katia François et pourquoi pas aussi na merci Komote Mayago Belisha la première dame de Lausanne, sans oublier encore na Adamo Kumbu. Là nous sommes précisément à Dubaï. Merci na Tati Wabela, l'homme qui change 33 passeports par an bientôt na Katia Kinshasa, ainsi que Kwari Bikwaka Motema ya Angel Mbumba très fort na Katia Australie. Balobi to feta ki to liaki ntaba ndenge singelaki comme il faut ndenge maika linga ko lian taba ndenge to liaki balobi clique na bino. Laissez-moi de vous dire aujourd'hui tamandai pe kuluka yo oui bosala lisanga moko boye ya ba PD voilà isma ba traiter PD bande comme source ba traiter ba PD bon mo sala ba bolingo na bino na ndenge mo ya ki PD lelo moko olongwe siko tokoyeba ba réalité nini ezala yikuna ezala nango lokuta
to Ismandé Mutassale la rangote. À vous. Mike Lokamba, tano panzinga mutu. Principaux Mosangisi. Mike Lokamba nga vandi boye. Azam manager ya star o ya vandi pembe na ye. Et l'on a principaux. Parce que bangonde ba opusa ngai, bangonde ba otindika ngai. Bangonde ba osama kamusuna ke liboso. Yannick Sa Sampoati na kati Afrique du Sud. Allez Patrick Mbongo. Patrick Mbongo. Allez Patrick Mbongo. Patrick Mbongo. On a manager le plus intelligent na kati Afrique du Sud. Patrick Cédric Mbongo. Cédric Mbongo na kati Sudaf manager na ngai. Ngai babotanga mobile franchement nef sabino naza mobile. Et Naza et papa et moi on a commandé bébé Sabrina. Et donc si Naza déjà Sabrina. Il y a eu Atayo Moko vraiment. Atayo Moko. Si Naza déjà Sabrina. Atayo Moko. Atayo Moko. Donc répondre gagner papa. Ce qui a déjà Sabrina. Vous tâtonnez, hein? C'est au salaire en haut. Non, non. Nabandeli bien. Nabandeli question nabandeli réponse n'a très claire. Des questions. Ngai. En tout cas, jamais qu'on a pédé. En tout cas, jamais qu'on linga ngai. Ah, tika oui. En tout cas, oui. Le mouvement, tika na oui. Bon, la caméra a souffert. Non, non, on a pas beaucoup ma caméra té. Non, madame n'a pas fâché té. Tika oui. Madame n'a pas pédé. Non, non, madame n'a pas fâché. Maman n'a pas solo ma bé. Maman n'a pas fâché. Tika kangelo palais. Bakanga palais chez ngamoko. Na vanda kapa na ngamoko. Oh, adresse na ya kala oh ba to poto so ba yebi. Comprendre? Oh ba ton Freddy ba yebi ton tout ça ba yebi. Ka adresse na ngawana. Il y a maintenant 4 ans dans ça. Le président n'a pas bien ton tout ça. Oh, président n'a ex-patron n'a comme on a Papi Kader. OK. Comme on les a tous ton tout ça. Ah bon ton Freddy. Bon ton Philippe. Tu sais comment va ton Michelin? Oui, ouais, ton Michelin. Non, ça que nous sommes dans le bas trop. Eh ben n'importe quel slogan ah na ça il y a bébé. Ça veut dire bébé zaki batu bazara. Avant na numéro 50 na numéro 1 pardon. Par contre, maman 50 Zara. Maman fiston. Maman Cédric. Maman la nani. Comprendre. Mais ti abima, ba moteleki belé. Dina benga ba bébé. So mintu eza ton tout ça muto lo ba trop. Il parle trop. Bon ndenge ba tarabino. Non, muta benga ngata fsinga ozaka PD. Non non. Bon tanga zana banani. Baninga. Lokamba tout sur la makambuya. Les amis de l'artiste. Apparemment, la monozobanga. Il fallait pas la salle dans l'émission. Non, il est comme ça la raté. Oui, ça il est comme ça la raté. On dit maman ça on dit. Habite au Longolio. Est-ce que il est toi boya pas boulot? Vous êtes ignorant qui. Mutam ta vie privée naé. La vie privée qui vous a pédé. Oh, laisse la vie privée na ngai. Après boulot. Ah, na bali na on témoin tant comme moi c'est dans exaté. Ba boulot ba robeta nga pamba. Comprendre donc. Abigo tanga pétain pour ça ba relation belle. Non non, abigo na linga kai. Ouais, abigo na linga kai. Na otanga si na sali makambu o na linga na sa na ni na mutanga officiellement. Parce que Ramabe moi na to bali na to mutanga ba kombo na famille ko fâché pe. Ce n'est pas une raison d'être. Merci. La bande de Côte Bata la biso, nous allons souffler tout de suite le temps pour moi de retourner du côté de la régie où se trouve Trésor Belenga. En complicité avec Michael Badjinde qui vont devoir nous proposer cet élément. On se retrouve. Play. Indi toza la kati bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi toza na biso ba sponsor. Toza sala ka publicité pour na sponsor na biso. Babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière. Qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi. C'est ce monde masolo ngo vedi ba maître Maurice pe kotango. Ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss. Moi Mirajab. Moi mi Caps. Donc on a ici bino ba Congolais. Na oui c'est nos Congolais des Congolais. Na ici no Kenya pe la mukina masolo ngo. Ba Kenya pe ba mabe.
donc toza na mama na agence ya danger oyo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi mi Rajabu tous les Congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezali ezali auditete ezali hélicoptère ezali avion ezali Babem VP ezali range ezali na moi mi caps Eh bien voilà, nous sommes de retour sur ce plateau du 3W Congo Elengi avec Grace Mbizi la sexy. Toujours Dubaï Bilambez aussi là. Oui, 4e valise na Fongoli. Donc on regarde le chapitre, 4e valise. Vous savez 15 moins 4, on a combien? Parce que nous avons besoin de nous. Hein? Vous avez dit papa. Voilà, c'est l'ambiance dans cette émission Jardin des Stars. Merci Nabandeko Tubalingaranga. Mimi de Paris. Mimi de Paris. Babi Fimo quoi catalogue, Fimo à puissante. Sans oublier encore on a chez la Bax. She love. Nakati ya Canada wana zota la biso. Balobi on est ensemble avec vous. Non le batroté. Apparemment au loin yo moko te na groupe ngwa. Non, en fait, c'est ça nini. C'est ça que départ dans celle où moko. Ah, départ au sali moko. Ouais. Mais bandeko bazana sima, ah bazo se retrouver pe bazala kuna. Oui, bazali. Oh, tu as la raison na privé. Oh. Il y a comme une tison de rail. OK. Et monsieur et tout ça là na yo liboso azala. Oui. Voilà, tison de rail. Il y a comme une bioga lingoto. Et monsieur liboso ça là azalaka. OK. Comprendre. Il y a comme une prise ka kumbi. OK. Comprendre. Donc ça veut dire il y a la raison, il y a la raison, il y a pas la raison, il y a pas la raison, il y a pas la raison. C'est là vraiment qui sont disons hein. Disons des rails. Papa Téléma. Disons quoi des biso vraiment donc ça sera raison no longola au longo na groupe wana. Ba raison c'est belé mais local bosso ya ko lobezaka ke nzete e bata mambula te. Poza kana ndako te. Ya mibale ya lobaka ke muni to sala musala pour tout bénéficier. Mais tant que tu as la musala pour l'intérêt à mutu moko boya en tout cas sungate les na préféré qui na fa nanga na kanganzoto. Merci. On rappelle biso ex président ya Kalezai nani? Président nanga ya kala Papi Kader. On a clair. OK. Ouais. Yo serani. Zo la ngani osera. O serani. Pour atteindre tout na bango mambo ya chef coutumier jamais même pas. Bon atteindre comme une ndeni so yi. Mam nabinga tangi comme président na yo. Oh avancer na nkasi. Parce que c'est que katinga. Non. Le kamba est. Voilà. Tout na. Maman yo longola utape kuna? Oui, na utakuna. Na groupe. Plus que vainqueur. Longola na tinga. Oui, nga longa juste pour la réputation hein. Non, yo longola parce que bando bimana ba chef maman moi bon. C'est que bon nyasa. On est c'est qui makasi hein. Nga la bi place na Simba. Ah, non, nga longa pour la réputation hein. Juste cas pour la réputation. Réputation ya yo? Oui, yanga personnel. Tu comprends ta réputation? Ah, réputation nga ngebe ba plus que vainqueur tellement. Oyo kina groupe batu bilinga ngande ni réputation beba. Ba nga présidence bango moko. Bango mona bango ba nga présidence ba moninga ba vertige. Bango nyoso na basi na mibali. Yango kande na longwe nanga. Vous avez un mauvais souvenir? Oui, tellement. Combien balé? Souvenir nanga liboso mauvais dans motema nanga ezaka juste. So e passe au sa musala, o sa musala. Ngana ko sa musala fe botika ngana sa musala. E ba comme c'est nga lokola, na yeso na ko expliquer ondeni. Na bité amida quoi. Comme c'est nga amida. Mais tandis qu'il y a qui na mutu mobo ça déjà la kati. Vous avez le président ou bien le chef bandé ko draguer? Na bonanga na otanga na kombote. Na remettez là en bas s'il vous plaît. Na ligne otanga kombote. C'est vrai que moi le président, moi le chef bandé au draguer? Na éviter. On a réponse. Té na bina éviter. Ça réponse. Oh. Réponse c'est oui ou bien non. Bango nyoso. Bandé au draguer?
Oui. Voilà. Il a pas où tu as non? Oui, oui. Mauvais souvenir. Bon, maintenant, ce qu'on le base, je reste que fait bail mambo. Blanchi ma foudre ay mambo. Masa nga KBG ay makambo. Kofi mo pa bail mambo. Mauvais souvenir nanga na uta braza, la sala boulot mais tout ça quand même bolam. Tout linga batu. Uta braza? Oui oui. Ça c'est la braza. Na zui plus que 20 toke na oti braza. Trop créé plus que Mtakala. Tout ça lui 8 mois 10 000 à braza. Mais ressources balaka kolaka mutu ça kokisela des fois. Le mauvais souvenir na raya. Yo balongola te okima yo mo. Bon na va exalter. Yo biogal on a joué ka boy président le on a joué ka boy. Bokimi pona nini. Bon le bara vérité. Baebi. Na pe mena ve na cadrer. Na mouvement na mouvement mutu. Mais mutu cadrer nga mutu mususu. Kumu. Kumu hein. Parce que ça permet na ngozo kumisa. La baebi ba benga biso na matangati. Ba ka fete. Na benga la ba mena stagi fo ba ti. Kumu baebi masolo. Ma ngombo bolo bati. Mon frère, il faut ça clair. Na ba génération na biso tant to koti na move na biso ya kalawana. Mtu encadra biso za yi. Ni mtu bina pesa biso ba directif na bozana menteur en scène, bozana chef de répétition, bozana président. Off n'invité aux alors directeur artistique. Voilà. Production, chargé marketing. Voilà, directeur artistique et calamité. Na kalozaye bongote. Parce que yo mtozaye mtakala. Ndenge nini directeur artistique azalaki menteur en scène azalaki chef d'orchestre pardon chef de répétition azalaki ba diriger yo ba encadrer pas ya off c'est possible impossible moni natan obiso kotaki mtazwa ki responsabilité à poste notre tangi wana izaki président nga off man yinde mtazwa ki on penda hotel section nzilande izalaki penda ya mba bi ke libaku ni to abeta kana libanga te même si na zelo pe ata muna ope beta na on libaku merci vous entendez c'est na joie bongo héros ah bien nga Félix Wazé kwa fona zonga lisusu ko tsanga ta misato na osane ka émission kala mingi tabo senga déjà na senti que ma c'est vidé quoi a betinga ba plan banani lisusu banani subaya benga ta modé ça la bien au balungwa non juste car il va bangi na va se présenter ka baninga batika ba se présenter na bangi ba pe na mo batuna bango wa mta bangi ya linga polémique ta bangi na wa pied la sanga Yves 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 bangi na Yves ando dragé ba finde na banga te non non bon ba les restes pratique yé pas bangi na donc va se présenter kaka ba pesi mote ba to ba bangi seke bazali na mabe na bango kuna zaki boete ba non pour se présenter ko pesi ta domino mote zaki bongote on dirait oh ouais zaki bakalela ah ba clair se présenter ko se bakalela ko no mote ba ke no ata opesa numéro monsieur bosso na sana yo Mike Lokambo yebi na pesa numéro de téléphone ba bloquer mission na yo kata bipté na tuna yo obi ah wana mama administration na bino hein tu vas na masanga de cos kama to solo la boy mais c'est ah mais il va bloquer mission o ata bipté na tuna yo ta bip absinga rien oh c'est que veut dire que c'est ça mi bongo et puis na benga yo yebi Mike bobaka mission wa to bloquer déjà c'est bon ma vie ba doit tala mais ata bip na suite hein yo répondant ah ils a dit ça bino hein parce qu'on a eu bazar on t'a télé à se présenter ça m'a bien la télévision moté donc on sait ça pas vu qu'on a calé là rien le but vu qu'on a pas calé là le but et monsieur besoin ça là tout ça on a eu Mike Lokamba l'archevêque manager nanga na kini pe na poto yeyo bazami baile ils a Mike Lokamba na Tracy Pro donc semaine prochaine bon mona na boka bagaga. Voilà. Donc, au 4 pièces, vous avez que acteur principal. Oui, oui. Tout le monde a pièce katani. En fait, on s'est préparé que l'ongwa il y a cela 8 mois. 8 mois. Pourquoi? Parce que entreprise soit sous un air solide au vent de la terre. Comprendre. Donc, trop. On dirait non, on bête. Pièce oyo, ba pesinga oyo, j'ai combattu tellement. Tellement. Comprendre. Donc, ceux qui payent dans la kikaka, n'engana silisa, on apprend à l'ongwe. Tant que l'entreprise a eu engagement, la binoto 4 pièces oyo,
parce que aussi ba départ rebelle ya bana misu ba mwana te et tout ça est l'euro mususu ngana ko intercaler est-ce que ngana ko boya aux autres directeurs parce que n'a bien entreprise à ce qui PDG après directeur mais va pas ça mon travail sur le directeur va pouvoir mususu comprendre parce que quand on parle de directeur eh amutali c'est quitter directeur amutamu qui était na qui ne c'est ça ma tigo va faire comme na ba car mais na ba parler minene ata ba Congo mais moi nous directeur mais côté moi ba minimiser yo moi valoriser te ya combo omona ba mo dans na moi débat na vandi ozo moi ji vine yango anati vine yango ana yeku tazo linga yeku tu boya na bi ezaki na complexe d'infériorité mo ne ko sillonner wana yanga mi bengi na mi benga minute yo tana ba clair premier papa et premier fils na yo yeyo to yebi ba yaki tout près parce que même pour le premier fils ça a été pour la uta kanda ye ngana parce que fraîchement na ye comprends donc premier fils ça yeyo parce que c'est ayebi ana benga nga soda Hoffman yo a soda apesanga besprit na marcha ba guerre on a bunda ba groupe ça iwana so na mina bunda ngo siko mta hotel maté ba funda na parquet ba funda nga partout ba ora ba kanginga comprendre na toucher na personnalité mututé na ba te la valeur à batou depuis la singe ba te la paix ngai non c'est ça parce que déjà na kinya wa netikaka ya soit bo sala émission na été faut boya ngo mais nzamba passo linga na Afrique du Sud ningo za manager nanga na rotation Cédric Mbongo il pas manager na Soudaf bo sanga na bo sa idéologie parce que il y a une assez grand plan j'ai ça ba fiche pour bima donc et déranger bino tenir ba le Kamaza manager nanga to tresi pour manager nanga déranger té parce que bango ba bi valeur nanga ba linga batanga coup de pouce donc ça qui na supporter qui trop Mike Europe marché bien très à l'aise so comme quand l'entreprise m'a bani au chef tel comme le quelque ni nango bo entreprise pour na nini kaka donc c'était pas ça parce que on va dire vous avez des précautions et puis on a bon hein na la kamutu te ke na olongwa te parce que ben la kamutu et belé benga ba sima parce que belé baza va blessé vous au monde oui va mon réseau ya wana ba mona kaka tamsuzu ebele ba okende pe parce que na tika qui va wana vous assure très sûr je ngana promettre yo pourquoi bandeko ba lobiat ba personnalité kaka c'est la source makambo wana ke bandeko ba panzana ba lungwa ezo uta wapi nana ngaza hotel nango bon kozala hotel ya likambu netinga zaki hotel na ngamoko hotel na ngamoko na vanta mo keke ya nga bana te no so bana te mais comme ça on sa groupe na yebisa mutute ça si ba ya nga retenir susté quand tenir à personnalité na nga valeur na nga bafoué donc na préféré na sa mamususu on te ya au monde il faut ça la boyer non non tant biga non na baki non voilà et puis bimi ki ba benga ninga nga mukolo bo benga nanga tana biso non tana biso que sali 8 mois na préparé et sali 8 mois qui n'a préparé départ nanga ya kulutu nanga ifondé kabeya makambo na loboye bito solo na yo na flat na bio en tout cas na préparer rolonga nanga kala donc yango moninga énergie on a dépensé na groupe on a plus que vainqueur dans ça aussi qu'on a groupe nanga pour te peut découvrir ba prise la kumbi et découvrir ba biogal ngote découvrir ba tison de rail découvrir ba la maman là tu veux ba la maman soit longue tongo ba la maman moi c'est qui toko boymundu bongo ba été comprends pas ça est belle tellement bongo ba getité et maintenant tout le ba que tout ça la vie na yo na ba poulet na yo na ciment comme au moni na bengi moni ngana chef coutumier comprends na présidenté na chef coutumier yenge système on est ici matin na ba groupe awa to ko bengo chef coutumier non et aussi matin mais mu da robe nga président na kidiba
Comprendre? Après, parce que c'est le groupe, vous avez un président. Mais, en soi, on est mieux parce que on a un Koulouba Sissa. Il y en a qui Congo oh Congo dieto ya Mike Lokamba, Congo dieto ba muta basi, Congo dieto ya Trezi Pro e Congo dieto ba muta basi, oh Congo dieto ya Cedric Mbongo, Congo dieto ba muta basi, oh Congo dieto ba muta. Na pia mon côté wana, na pia champ côté wana. Les peuples ont décalé na mususu ding 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 Sambole zoma ding 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 Sambole zoma ding ding ya blo nanga avant na pesa on côté wana côté tana rase comment na plus que vainqueur je jure sur hasard muto agrada ba souvenir à batu na ça ba poster tout disciplinaire chef à répétition metteur en scène secrétaire tine sous quand directeur chargé de relations publiques donc tout comprendre et ça qui est cadre frère nanga tout ka na boulot tu vas la relation familiale nga na sa chemin nanga nga eza te groupe intel de Kingandi te au groupe intel de Kingandi te eza les amis de l'artiste te que nga za artiste bango baza ba artiste. Donc, les amis de l'artiste. C'est-à-dire que les amis de l'artiste, c'est d'Ismaël. Non, non. Les amis de l'artiste, c'est bref. Donc, il y a un voilà, on appelle ça quand même micro parce que tout le monde est vers la fin de notre émission. Merci à Bandeko Toubazotalabiso. Donc, à propos de Teni, ils ont engagé Kaka Bangomoko dans cette émission Jardin des Stars. Bisso, on a toujours. Pour nos artistes, un message, une nouvelle, au lingi droit de réponse, au Luki Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, Mokonza Dubaï, Nicolas Mokonza Dubaï, n'a compris. Le président de tous les journalistes vivant en Europe et ici à Kinshasa. Donc, comme Sikoyo, journaliste international, en même temps Mokonza Dubaï. Parce que bloco est aussi la tête, la maison aussi la tête toujours. Ouais, non, on a 4, on a 4. Ça sur 15 moins 4 égale combien? Voilà, là comme ça micro hein. Ma opé ça micro, opé simboté. OK, na opé simboté na ngai. Na grande sœur propre, yanga ya motema Fatuma Mikana, grande sœur propre. Ba bisou yango wana. Na pesi mbote na ngai na Fiso Kamba. Yona pioni bisou to motema. Ya yango wana. Na pesi mbote na ngai na ye moko boss wale ki ba boss tout na la, boss wale bra bien, boss wale bra bien, Tomo Bama. Ya yango wana ba bisou wapi. Merci. Comme on a Tison de Rail, l'ICCK, on a le Bezali, on a sauté à la canacée à Maï, ils ont la cambicité. Pour moi, sous peu aux Zinda, ils ont la canacée à Maï. Na pe simbo tenangai na Docteur Beni Sai, na manager na biso Cedric Mbongo, talaka ba niveau bongo, na mama Grâce, et secteur groupe na bino yangoyo, tout ça pour ça soutien na bino, c'est pour soutenir biso na chef Coutimende, tout ça na awa et zamala mingi. Merci Nasukiwana. Ouais, ngai bioga ngoto chevauchement. Combattant, ya masolo ba biango. Kumusa lo biango déjà. Na pesi mbote na ngai na papa Omer Maitu. Na molonga na maman Séraphine Maemba, sans oublier BBC Basaoula, maman na Joël Mbaki, mbote no yango. Na bosani te des de Mukalinga na kati ya London. Papa, ngai yo Pélagie Masamba. Famille Maït, nous sommes tous na bino yangoana. Merci. Voilà, c'était donc les amis de l'artiste qui ont parlé sur 3W Congo Elengi. Et maintenant, donc, tous la Yemoko Fumo. Donc, oui, il y a un président, mais du moins que c'est tout proclamé Azanaye chef coutumier. Voilà, tout comme une souka émission nabiso amena tout moni bami na bazawa. Projet d'avenir, c'est comment? Bon, en fait, projet d'avenir dans les alliés. Bon, le bien.
nga tu na projet d'avenir bato balobaka bien non ele mambo ekokota awa mbongo ekoti tikanga mpe natia mwa songisongi mpe awa Mike ntango natangi lelo boye eloko eza te le bato apoto bakosolola bandeko baye ebele bamomi baye kipelekese okoki komaîtrise susu moto wana te nga naka complexe te la de 1 natangi lo bato mosusu awa bayedanga ba 2002 ba 2001 natangi bango na émission oyo nabosana bango te po wani donc projet d'avenir nanga ezali omoni lelo ezali les amis de l'artiste donc un jour et ça la ONG et ça là-bas et ça école parce que omoni nga tanga primaire na école moboye epe nzumba na epe masoko pasi les écoles so nga tanga wana oui na Kimbwala tono tanga kaka mardi ti vendredi bakoma pe kombango epe nini wana epe masoko pasi bakoma na mie d'ailleurs masoko pasi pourquoi tu vas dans la brique to koma boy omoni brique o fandi o koma boy et puis ce bokenti vendredi samedi bata suba na kata ba salle bata sel bakaka ba komi na banini na tableau donc chaque lundi ils allaient à entretien ce boy lundi il a tout ça entretien ça veut dire ba niveau na lekela et puis na monango lelo et na ba fin fond na biso bali na biso ba école ba bongo ezali ni na raisonner nga na ba massa na bino et ça biso bien jour tout ça la école tous pourquoi pas tous on va veuve tous on va orphelin tous on va donc projet d'avenir il y a les amis de l'artiste ils a yangwana un jour et ça ONG un jour et ça ba école un jour kabela ba bola ba orphelin ba nini parce que moni biso tito zwa tam sous temps ko vanda boy et belé ba ozwa ngote et belé ba ozwa ngata aspirer na pas maromela comprendre donc o ba ozwa te et belé ba ozwa ngata na lu to pamba o ya rometa poto maintenant nga va nesi ba masanga bino ba ya to boule un jour tout ça maman mineni et moni que ça différent par rapport au président na très différent yana bien un chef coutumier le chef coutumier a muto vivre na banlieue aïe ba réalité voilà nesi bon ba ya et ça biso bien jour tout ça laisse nga en kumu a raison vous avez des projets d'avenir nanga na ba massa bango et puis dit bon côté Afrique d'ici déjà c'est dit que bon le bilanga un peu c'est ba photo lelo ça ba affiche na tindeli sport ba support atala ba ça dia promotion côté tout ça ba filmer kende et puis côté na kini na ba kini awa dit bon Mike Lokamba zali Tracy Poazali ba bisinga tozan to soutenir à 100%. Ça veut dire ba séparation mususu ils a rappelé ba délivrance parce que ceux qui na zaki kuna tamsu contrôle national c'est dit mona ngana zwango te tamsu contrôle national Mike Lokamba na Tracy pour ngana zwango te quelque part les malheurs bon oui donc c'est ça ngana perdre de l'autre na regretter l'autre sauf que baba frère nanga et to kabani kana boulot et puis ceux qui kuna net projet oyo banga ba boyango parce que vision na bango za vision nanga te so na ina communiquer on va massa nanga bazar na pesi bango vision nanga yi ça veut dire eza autre par rapport à tout nyonso ya mbenga za nanga juste chef coutumier pour oui nga nanga mwana malueka mari na koma na bandal na louer place na ofutela mais na mwana ya malueka né grandi comprenez quoi banlier moko boy so ta école na ebisi wana ba kama et puis masoko passi mais na tanga na école wana ça veut dire primaire na ngapela vivant na moi souffrance mobo ko tango nzamba pamboli nga lobi to nzamba suki nga le pourquoi pas dans ba ninga o ba souffrir lelo na owe la carte na owe la mbate na owe la palente na owe l'avenir ba ninga on na bango ça sérieux très sérieux même très sérieux même voilà peut-être Zela, dernière question avant que Nabosana. Batba compter que Borosala Nini et l'oni Zela Bino jusqu'à présent. Ouais, en tout cas, Batba compter que artiste Naba Minae, on peut savoir le meilleur. Donc le meilleur. Ça veut dire quoi? Na peut savoir toute énergie au yanga na nango parce que naba ki lo mo bo si le pas le bango. Na bomaki pinzoli nanga comme carburant et comme isanga la terminer sa réussite prévenir nanda olelate na okanga kaka parce que la mission m'a dit ko lelande comprendre parce que so ba ina lela wana et quelque si nanga sa carburant
il y a comment terminer sa récite. Moni. Dans la minute où Pinzoli nanga n'a pas master et puis si force mo boé. Donc il a terminé sa récite. Donc bana poto bana partout dans le monde. Na bokasité ya manager nanga Mike Lokamba. Na bokasité ya Tracy Pro. Déjà dans 2 semaines bozo ba gaga bien. Bozo ba dans 2 semaines ka bope sanga 2 semaines donc si vous avez l'émission au week-end vous comptez semaine aux Hollande bozo bilo quoi bien. Donc ba gag il y a bien et puis vous comprendre que tout nanga pourquoi on a bon talent parce que vous avez chez Moutou. Tant chez Moutou. C'est le la couleur à Moutouana. Europe c'est là on a bien sauter papa va tenir te changer mususu. Il y a qui bolinga kilote nanga wana. Bolinga mo mi panti nanga bolinga mo cuisse nanga sexy. Comprendre. Mais côté qu'on me commence moi libako. Aye peka coupoyo, ako changer te. Oh, on a armes. Ils ont armes de bagarre nangai. Na ko tika ngote. Ils ont munitions nangai. Donc il y a ça la recherche te ta fait na bino recherche ça été. Ka tenir bana kangama nango. Oh, ngaba na eba seti lo ka tenir moko. Bana eba so beti lo ka tenir moko. Donc on a besoin de tenir dans les armes. Tu vas passer le reproche na ba couper on. Ouais. Non, net il le long celui-là, c'est Cédric Mbongo. Tango epsangai qui est na Soudaf, tu l'as coupé na yo, tu l'as na okozwa. Oh okozwa wana. Ils a qui minimiser. Ah, eux sunni. Mais or que côté mo na Soudaf, ba vendre la rango, ba lobé la rango. Voilà. Ozomona donc na ba Arnold Ndumba na kata Soudaf Arnold Ndumba na biki ba koli na ngai na agence na yo boti la pe Mike yeyo Mike pas un manager tout comme ndebo za manager ko na Soudaf lakini Mike azali na Tracy Pro au clôturer ce qu'on a ba dédicace na lingna pesa on micro au lancer message moko isa particulier na bateau ba idara bateau tous les diaspora et moi-même je suis diaspora na Bima na Zonga tozotala yo en ce moment bateau ba idaka o ba message na bango ka ke non ko aider message nini oyi ko memela bango en ce moment. Ouais, en tout cas et bateau ba idaka tant boya auprès na ngai beaucoup misanga danger té premièrement bolo ba tekenga na danger ko leka baninga ba vandia yango ebungi sape biso air moko donc tant boya pa na ngai bolo ba teke Ismaël a danger Ismaël Sayo et Sayo groupe Koufi non parce que tant on a zali les télémi bango pe bazali donc web sanga Ismaël quand équipe na bien avancer de 1 puis de 2 pour soutenir n'a pas si notre projet d'avenir en ngai ça un jour dans ça ba école un jour dans ça ba ONG un jour na soutenir ba malade soutenir ba orphelin ba veuve ça le droit ba moni message nanga ceux qui réellement touché bino bo bengi ngai Viber WhatsApp bo bengi na plus 243 89 96 51 796 89 96 51 796 donc beaucoup misanga danger té bon on a binopé et comme misanga danger té parce que na risqué na bosana ba master et puis comme ba départ ça bien té na entreprise ba départ ça na bien té donc bo soutenir nga bo sunga ngai projet na za na ngonde avancer bo soutenir ngai té ya ko misanga danger. Donc c'est ça, on a un message dans la particulier. Voilà, donc le message particulier est bien passé. Là-bas, internaute tout au Bazota Labiso en ce moment, Bana Brazza, Bana Angola, Hollande, Australie, Belgique, Canada, États-Unis, donc Londres, n'en parlons même pas. Bana Suisse, on a bossé Binoté, Irlande, puis on a bossé Binoté, Bolingaka Mike Lokamba, Ndetoyera toujours, on a bossé Ngapé Nabiso, artiste Yé Abimi. Abima déjà mais to pesa ka ba coup de pouce akende liboso biso to yaka ka boye to sala déjà bande ko bele bazo ba opportunité to rotanga ba kombote pour na sala ba publicité bande ko bele bazo ba mariage kaka na émission oyo bande ko bele ba bala bango kaka na émission oyo bande ko bele ba bota kaka na émission oyo bande ko bele bazo ba code kaka na émission oyo bande ko bele bazo bilamba kaka na émission oyo bande ke bele balunga chez ba parents ba kuma pa na bango kaka na émission oyo donc bo soutenir Isma yewana donc ça la biso peut bien les loso qui a évolué biso peut toko sepela je dis un merci
Un grand merci à Irène Kidia Makese. Sans oublier na bandeko tout bauta la biso na chez la Bax. Babio Linga Boys. Merci. Na Patrick Muzitu, bienvenue na kati Kinshasa ba lobi tozo kuta na déjà lelo. Na biko kweki déjà lobi to mona na lelo. Ezala boyi, malama numéro zoa to bengani sala bien. Merci na Gisèle la pièce rare au en France azota la biso. Peut-être que tu na yo ba dédicace seulement. Ouais, merci. Na pesi na fruit de Sidouana, na pesi mbote na Cédric Mbongo. Na pesi mbote na Tali, na pesi mbote na Arnaud Mbumba. Na pesi mbote na ngana Yannick Sassa Mpoati na kata Soudaf. Na pesi mbote na Mama Grace. Na pesi moi à Soudaf, wana na staff na nga Soudaf. Na pesi mbote na docteur Beni Sai. Na pesi mbote so na Suisse wana na moni ve na fondé Kabeya. Ve na fondé Kabeya. Ve na fondé Kabeya. Masa na ngai Patrick Kabangu na kati ya Suisse ka wana na pesi masa na Patrick Kabangu. Chimele na Suisse kaka na pesi mbote na Chimele Lumenga. Na pesi mbote Chimele Lumenga na c'est qu'on a France. Na pesi mbote na petite sœur na ngai propre Lara Odimba. On a petite sœur na nga na tikali na Lara Odimba. Na pesi mbote na Rossi Niemba et Rossi Niemba RB na kati ya France. Maintenant na kiti siko na côté ya na Afrika. Na pesi mbote na Jenny Titomba. Tant pour te mère Jenny to soyo no mambo nyoso yebi. Donc na pesi mbote na bateau tout balinginga. Na pesi mbote vraiment en tout cas Ismaël Yeyo, les amis de l'artiste yango yo en tout cas tenons-nous main dans la main pour soutenir œuvre oyo, c'est pas facile. Et puis Mike eza vraiment roboé et salamate parce que na longue musala mercredi lundi na mandi ba répétition avec 20 personnes, effectivement 20 personnes. Mercredi 21 personnes, lelo dans une émission au moins que 10 personnes bazar. Maintenant moi question moi est-ce que vous savez tournage chez la président Tabimsamba on a été ezalaka non yo au PSP bon là. On a tout une compte il y a les amis de l'artiste et tout à l'autre là. Et tout normalement les amis de l'artiste quoi. Apparemment Zobanga. Nous sommes arrivés. Non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Laisse on peut sur Facebook hein. C'est bon, on accompagne que vous Zobanga. Laisse on sur Facebook. C'est bon. Laisse on sur Facebook, vous contactez. Non. Zobanga papa. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech émission. Dans cette émission Jardin des Stars, c'est déjà la fin. Soutenez donc les amis de l'artiste. Il s'appelle donc Isma, donc Hoffman, il est là, donc Azana Posaba soutient Abino et ça l'ira bien. Dans cette émission, j'ai eu à parler avec lui. Alors, les propos tenus s'engagent que lui, bien que la déontologie journalistique ne permet pas que tout déborder. On n'a pas débordé dans cette émission. On a respecté l'éthique déontologique journalistique. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un ou quelqu'une dans cette émission Jardin des Stars. C'était donc Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Alobi Oboy Basambwe, to Salaka, to Fulaka. Et cette fois-ci avec Isma, les amis de l'artiste. Na Pesimbote na Guilhem Maïndou, le mannequin de Paris. Oazota Labiso. Et pourquoi pas Guilhem Maïndou, le mannequin de Paris. Alobi, Ezalande Boye. Yo Lataka. Ozola Takuna, Biso Tozolia Mbongo na Kinshasa. Yateke Bato Ozola Taka Kuna, Toboga Rabino Rapam. Merci na Patrick Meka. Oh. Voilà, Patrick Meka. Ombre jaune, l'homme aux 50 blousons. Merci na Zola de la Cruz. Merci na Kwaribi Kwaka. Merci na Alain Django, le roi de Chicago. Merci na Fernando Tembo Olali. Fernando Tembo Lali. La vérité. Merci na Loris, la Congolaise Malolo. Moi, sans la gaz na vitesse. Et pourquoi pas na Ted Tendai, le maniaque $10, autrement dit le pétrolier financier. Ainsi que Junior AKM. Voilà, Junior AKM, Walobi, le fournisseur. Quant à moi, dans ce micro, si ça n'a créé et ça l'a bien. Voilà, je dis déjà au revoir. Congo
Congo, Congo dieto bamuta basisa. Congo, Congo dieto bamuta. Oh, Congo dieto ya fonde kabeya. Congo dieto bamuta basisa. Oh, fonde kabeya papa luzolo. Congo dieto bamuta basisa. Oh, Congo dieto ya Mike Lokamba. Congo dieto bamuta basisa. Oh, Mike Lokamba garzo kitoko eh. Congo dieto bamuta basisa. Oh, Congo dieto ya Ismael. Congo dieto bamuta basisa. Oh, fongola bango yo. Keba, bonsoir. Allez, fongola. Fongola bango. Keba, bonsoir. Sambole. Ding 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 Sambole. Ding 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 Sambole. Eh, fatigué. Tout. Sambole. Ding 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 Sambole. Eh, fatigué. Ding ding fonde kabe. Ding 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 Sambole. Eh, Mika nani Sambole. Oh, site nini? Oh, site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato balobaki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafingaki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Riches Krame ya komone la sexy. Yena maseza masi clé. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamu. Attaquez, chérie, Harry. Ide, Kongolenge. Balisa mwana bokati mbile. Kongole mabosaka. Balisa mwana bokati mbile. Jolie Pelé Pastoral. Bakata mbile. Kongole mabosaka. Mayebo. Loso. Boye pleye baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengi ma. Dania Smith. Elengi